Dega esnet ngaina yembela yo Dega esnet ngaina yembela yo balobi chaîne côté la ngo Dega esnet to s'abonner à massivement bojo ba gaga solo ba émission solo ba information solo ba théâtre solo ba film solo ba télé de solo awa makambe vandia tala au sepela aux éducation au vanda aux amayele cliquez voilà na rouge wana au côté na kati au monde di sakanya malamako. Ah oui, balobi basabona kaka abonnez-vous massivement balobi na DKSnet. Ha? Quand on a na longwanga na koma na awa. Donc so ngomona Aminata son père autrement dit moupende électrique, autrement dit moupende inga na kata DKSnet balobi awa ndeto zali awa. Donc cliquer ka place wana rouge wana landa li suna ngongane za ko église catholique na po ba notification nyonso et la ka wana awa. Hi? Awa, hi? Boko le latina suka tozaka ana DK Esnet. Donc on a kata ok s'abonner yo me kuisa inki me kuisa DKSnet na DKSnet kwa kukangela ndila ngeke mona bagaka tintunga ngemona be mission nuance ba filme moi c'est pas comme les autres mupis mabidi na lungwe na ba chaîne nyonso botala kanga kangena mpuna kumona mu tala munwa na chaîne na beto kitoko ya sika nuance ya na bwala na beta tange na kanda beta sekisange mbokelenge mukezola buna ve mbokelenge ame muta sekisange tout la fois mo manisha nge kanda nge kuma kukina kina sala bonso ngeninga na kaka na $10 rampamba tamu pikwa ba 500 ben s'abonner massivement check c'est pas pareil c'est du maïs ya mobimba DKSnet tout s'abonner biso nyoso yoza wapi ponga na zana kati bokoto na kati ya DKS mama na bo tobenga ba voisin tobenga ba ndeko ba s'abonner po biso to comme na biso a to teki kuna video to komi a to vandi sinon a po ani makambuza yo moni image to sentir donc awa bagagi ya kitoko ba film ya kitoko ba émission ya kitoko ba elubu olinga comme la vie réelle ya ba star na yo s'abonner ka a na DKSnet. Sima ya kozala élu gouverneur ya province ya Mai-Ndombe Mama Rita Bola ayamamaki bien na ndenge ya kosakana te donc akei moko chaleureuse oyo nanu ezala te bongo Fondation Riche Club elongo na président Z Makela Louvoilou bayambaki mama na akei moko ya kosakana te bongo ba fondation ebele oyo ezalaki wana donc nyonso elekaki bien na ndenge ya kosakana te po ya boye ezala te donc abeti masolo dada kuna na province ya Mai-Ndombe donc mwasi moko bakisela ye mobali po alongi ndenge kaka wabomesano ezalaka bongo sima na yango mabine binamaki wana mabina ya kafu pona kolakisa sai o wapi ndenge Mama Rita Bola alongi kuna na province ya Mai-Ndombe donc match oyo ndenge tolobai kaka ne bandeli ekozala wo donc baloyo ekoti pe evandi donc mama umela po macho ezao Président Z Makela Louvoilou très déterminé donc ambition oyo donc botimbela pe boye belake elongo na Mama Rita Bola ba okene musika po ba uti musika macho wo
Sima ya koyamba mama boyoka maloba ya mama ezalaki boye na micro ya DKS Mag mama alobaki boye. C'est quoi que je fais votre message à la population de Maïnombe qui vous suit à ce moment? Je viens de passer un message à l'intérieur à la population de Maïnombe. Merci aux honorables députés qui m'ont fait confiance. Merci même à ceux qui n'ont pas élu. Nous allons travailler ensemble pour la bonne marche de la province. Vous êtes la toute première femme. La femme dirige toujours autrement. Ils peuvent me faire confiance. Je suis devenue la maman de tout Maïnombe. Je ne suis pas seulement la maman de Inongo, pas seulement la maman des enfants de Kouamoutou, pas seulement de Koutou, pas seulement de Kiri, pas seulement de Bobolobo, de Yumbi, de Kiri, de Oshe. Je suis la maman de tout Maïnombe. Et nous allons gérer ensemble. Avec le président fédéral de l'EPC. Bongo kolandisama ya mama ba fondation yike liboso ya micro ya Mag DKS balobaki boye. Mbote mama. Mbote mama. Tomoni o na kati aéroport ya Ndolo oye na cadre ya fondation ya Senga Fondation. Ozali nani oko expliquer biso to yeba boye ko yamba pe nani na kati awa. Nga na kati ya fondation Senga nazali membre, nazali secrétaire et trésorier ya fondation Senga. Esengo no ezali nini ya koyamba mama lelo? Esengo na nga makasi ezali ko mama na biso Rita Bola alongi na ye esengo na nga eza bongo po aza mwasi apatine en tout cas penza donc eza basi bazo ko épate bazo tika vraiment ba trace pour na bantu mususu balanda nzela eza bongo eza parmi basi eza bongo te eza bongo te eza bongo wana poto sentir yango poto zo sentir te. Mbote mama. Mbote. Kombo nani na tomoni na kati ya fondation Senga? Kombo na mama Meje. Mama Meje musala no eza nini na kati ya fondation? Nazali moko ya naza membre ya na kati ya fondation Senga. Esengo no ezali nini? Tozana besoin esengo bozo ya mama lelo. Esengo ezali ke toyoko ya mama na biso oyo azo distinguer na kati ya basi aza peza mwasi toko soutenir yango ba biso toko tika ete biso mama ya fondation Senga to simbie makasi toko tika ote mama toko landa otina Maïnombe toko landa okuna na bandudu toko koma siko bolanda mama Senga po asombeli bino polo na liputa to ndenge asombeli biso polo na liputa te toko lande po na bongo tozo lande tozo soutenir ye po aza mama oyo azo sala fierté na kati ya basi yango to landa ye vraiment. Bonsoir. Bonsoir. To sepeli komona yo mama na kati ya koyamba mama Senga fondation Senga mais eloko etike biso eza fondation Riche Club boye ko sala nini awa vraiment na Ndolo? Bon toyeka koyamba mama Senga lokola to travaille en partenariat nani mama Rita Bola to travaille en partenariat na fondation Senga nde yango biso fori kitoye. Donc ndenge bo travaillaka en partenariat yango epesi bino vraiment makasi wana ya koyamba ye. Pourquoi? Parce que vous êtes en collaboration. Oui, oui, eza bongo. Et c'est ngona bino siko eza nini? Auto kita siko na Ndolo. Ndolo tombe o to ndenge nini? Bon, tombe penzaka ndongo lobi wana. Ndolo tombe. Po azo sala mama malamu to po azo pesa bino ba polo, azo sala ba biloko mo. Eza pona bongo te. Omoni tozo sepela po azana mwasi to mi pe basi pe batanga makati ya mibali. Ya wana to en tout cas tozo soutenir. Eloko to comprendre na mama Naomi ezali que to lingi pe basi batanga manakati ya mibali. Donc azo sala exception, azana makamba malamu, ezaka ka polo te, o nini te. Bana Senga, c'est vrai ou bien c'est faux? Bonsoir monsieur, on vient de vous trouver ici dans notre aéroport de Ndolo. Je ne sais pas, vous êtes venu faire quoi? Nous sommes venus pour accueillir notre maman Rita Bola, qui a été élue gouverneur de Maïnombe. Votre joie, votre
impression par rapport à cette journée? Parce que je suis en train de voir que tout le monde est très joyeuse. Hein? La joie est immense, comme vous le dites, nous sommes tous joyeux du fait que c'est une maman, c'est notre maman. Et elle a été élue. Nous sommes venus la féliciter et l'accueillir chaleureusement aujourd'hui à l'aéroport d'Indolo, afin de lui montrer notre amour et lui dire que nous sommes derrière elle. Ce n'est pas parce qu'il vous a donné le polo, parce que, hein? Non, justement, vous venez vous-même de le dire, ce n'est pas parce qu'elle nous a donné des polos. Oui, d'office, elle ne nous a pas remis des polos. Nous l'avons fait de nous-mêmes, mais nous sommes venus pour lui montrer que c'est notre maman et que nous devons l'aimer et l'accompagner, la soutenir durant son mandat en tant que gouverneur. En tant que gouverneur, quels sont les projets des mamans? On peut savoir même 2 ou bien 3 par rapport à votre fondation? Le projet de la maman, c'est celle d'améliorer la qualité de la vie des enfants, qui sont la population congolaise. Déjà, la fondation Senga, nos ASBEL et autres, nous sommes là pour améliorer. Et d'office, dès que nous sommes derrière Maman Rita Bola, c'est pour l'amélioration de la vie sociale de la population congolaise. Ok, merci beaucoup. On est là pour améliorer, on a compris et on a vu Bolingo Makasi. Asbel, Bolingo Makasi, Maman Senga est là pour améliorer et le combat. C'est rien à dire là. Non, nous disons tout simplement un bon mandat à notre maman, qu'elle puisse bien faire les choses comme elle l'a promis, et nous serons toujours derrière elle pour la soutenir et l'accompagner. Merci beaucoup. Merci. Votre réaction en tant que proche? Notre réaction est que nous disons déjà merci à tous le député provinciaux ayant élu Maman Rita Bola. Nous leur disons merci. Ainsi que notre réaction est celle de la joie. Nous sommes dans la joie, une joie immense, celle de savoir qu'une maman qui fait la fierté de nos mamans congolaises a été élue et les députés ont porté leur choix sur elle. Vous qui la connaissez par rapport à tout ce qui s'est dit autour d'elle, qu'est-ce que vous pourriez ajouter? Ce ne sont que des spéculations. Même Jésus lui-même, le Fils de Dieu, il y a des personnes qui ont spéculé sur lui. D'office, qu'est dire de Maman Rita? Et toutes les personnes qui font de bonnes actions, on spécule toujours sur eux. Mais les défis qui l'attendent sont énormes. Justement, lorsqu'elle avait décidé et elle a pris la décision de postuler, elle savait qu'il y a des défis sur lesquels elle doit remonter. Et d'office, comme elle avait postulé, elle sait qu'elle doit surmonter ces défis. Merci. Dega Esnet, ngaina embela o Dega Esnet, ngaina embela o yo 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 yo. Dega Esnet, ngaina embela o yo. Balobi chaîne côté la ngo Dega Esnet, to s'abonner à massivement. Bojo ba gaga solo ba émission solo ba information solo ba théâtre solo ba film solo ba télé réalité solo. Awa makambe vandia tala o sepela aux éducation au vanda aux amaele. Cliquez wana na rouge wana au côté na kati au monde di sakanya malamako. Ah oui, balobi basabonaka kaka abonnez-vous massivement balobi na DKSnet. Ah, quand on a na longwanga na koma na awa. Donc so ngomo na Aminata son père autrement dit mupende électrique, autrement dit mupende inga na kata DKSnet balobi awa ndeto zali awa. Donc cliquez ka place wana rouge wana landa li suna ngongane ezali ko église catholique na po ba notification nyonso e la ka wana awa. Awa, boko le latina suka tozaka ana DK Esnet. Donc on a katia. Ok, s'abonner. Yo me kuisa inki me kuisa DKSnet. Na DKSnet kwa kukangela ndila ngeke mona bagaka tintunga. Ngemona be mission nuance. Ba filme moi c'est pas comme les autres. Mupis mabidi na lungwe na ba chaîne nyonso botala kanga. Kanyana mpuna kumona mu tala munwa na chaîne na beto kitoko ya sika nuance. Ya na bwala na beta tange na kanda beta sekisange mbokelengi mukezola buna be mbokelengi ame muta sekisange tout la fois mo manisha nge kanda nge kuma kukina kina sala bonso nge ninga na kaka na $10 rampamba tamupi kwa ba 500 ben s'abonner massivement check c'est pas pareil c'est du maïs ya mobimba DKSnet tout s'abonner biso nyonso yoza wapi ponga naza na kati bokoto na kati ya DKS mama na bo
tobengana bavoisin tobenga bavoisine tobenga bandeko baya basabone mpo biso tokomi na biso awa toteki kuna video tokomi a tovandisi no awa mpo ane makambo eza yo moni image kosentir donc awa bagage ya kitoko bafilme ya kitoko baémission ya kitoko baelubu olinga komona vie réel ya bastar na yo saboneka awa na DKS Net.